ndeti s'avérer sert à se rendre compte que mobali aza ya bato mais c'est clair il faut pas kabwana parce que so sert azana zem soki axe olangi zemi déjà côté azana zem net que ya Kevin azui ba prévision ce que mobali abala déjà a saisir justice ba ko annuler mariage wana mais parce que sort à moi les amis moi na abotami moi na atikali moi na ya ndeko mobali wana atikali pe moi na sœur so sœur azolinga te que peut-être que abota bongo ke ba divorcer na mobali papa ya moi na azala côté mususu ye pe côté mususu et ko bimaneti que so yi ndeko moi ça ya bike ngana yebe te kaza marié mais il savait kaza na mobali ya bato na ko continuer na yete moi na otikala moi na ya ndeko mobali wana parce que ba moi ne izemi ezaye yo solo ba bon parce que quoi lui hôtel non quoi ba kazo qui déjà zemi par rapport à la réputation non ba ko tenir compte à réputation parce que abana qui régulièrement azemi compte qui quand kasi zemi compte na ta mariage et kasi mariage za consommer so mariage ceux qui mariage za consommer il faut moi c'est akoma na zemi donc mutu ba retenir rigueur te que abala qui akoma na zemi non so que zala qui que azwa qui grossesse wana avant wana peut-être ba ko loba mais du fait que balani régulièrement. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Le Seigneur, oui. Moi, si soki alungwe na libala, abala lisusu te, à moins que mobali na ya kufa. Mais soki mobali na ya azali vivant, abali bakubenga ye adultère. Il faut mobali ne akufa. Donc azali na mobali wana juste pendant que mobala na vivant. Tant que mobala na vivant, akoko balate. À moins qu'à se réconcilier, c'est là où ba pêcher occasion à moi. Parce que nzambe alingaka divorce te. Équation moko eza awa. Équation moko eza awa. Axe olangi abali na l'état liboso nzambe pasteur ya munene pamboli libala na bango déclaré marié. La vérité est que mobali wana azalaki homme marié. Toza na pasteur apôtre Bazit toza na plateau alobi ke axe olangi akosinga divorce baboya nipe. Mais net que axe olangi aza déjà marié qui a signé divorce baboya na mobali wana selon les écritures. Akobala lisusu te tinde mobali wana okufa ou comment? Effectivement. Mais parce que ça déjà lié na ye. Église à maman olangi. Si et dans un système que ceux qui ont deuxième bureau que boye kuna couple olangi ba bango ko sen que liba wanza maye bien il faut bo kabwana boza la séparer. Oye bien ngo? Nayebi yango. So net ko ye axe olangi. Mobali wana za homme marié moi sina za kuna na mwana. Et sengeli ye pe ke ka wana ko ye lié. Ezana bandimba ya église basinga bango mabale belé kufa kuna ba deuxième bureau. Ye pas kabwana ou comment? Tout à fait. Wana lobi eza doctrine na bango mais c'est comment mi na makomi. Parce que jusqu'à présent, il faut soutenir la parole. On a doctrine na bango kabeya. Parce que doctrine na bango ebele baboya ba deuxième bureau pour que doctrine ya église na bango. Parce que yé mo pas servant de Dieu. Et quoi yé lié à salanine. Il faut pas ça. C'est ça aussi la question que je me pose. Alanda Bible toi alanda principe église na bango. Asa la choix naie, c'est à elle dilemme zande côté naie. Ou elle obéit à la parole de Dieu. Atika lindengwana wana pe soki mobala atika. Asa na bango mibale, qu'est-ce que vous voulez? Siko bango mibale. Jijika, merci beaucoup. Apôtre Paul est clair à ces sujets. Na toutes nos questions moko hein. Bon siko na ka oyo mobala sa bala déjà. Et que ayo bala ser ayeba kité. Oyo o pesa idendene. Non, ndeko na ngai likambo ezali ser ayeba kité za correcté. Il faut ser ayeba mobali wana. Okay. Faut pas toujours amener babiloko moko sera yeba kite mobala na keko baleza la kate. C'est quel mobile qui s'engage na mwasi musu alors que aza yebi ki aza na mwasi musu. Ayebi si mwasi wanate. Ati azui mwasi mususu et puis mwasi na yeko bima après. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse na likambo wana? Il faut poser plutôt la question à Dieu. Dieu a dit l'homme est libre, mais la femme est liée. C'est ça la différence de Bango Nengi apôtre Paul Alobi. Parce que moi c'est Asumukaki. Doctrine na bango ezani. Ceux qui deuxième bureau, il faut beaucoup kabwana. Parce que ceux qui quoi il est bon que ba kabwana. Na mobalo déjà que Adam marié parce que doctrine na bango eza bon. Ba deuxième bureau ba permettre en internet que homme wana déjà homme marié, il y a au bal les sous c'est que deuxième bureau. Bon écoute ceux qui doctrine na bango akabwana. Parce que ceux akabwana naïe. Eza qui avait 22 ans, 23 ans.
akobala lisusu te yo lobi akobala lisusu lasko selon les écritures atikala bongo tinenge ke moba wana okoso pe moba wana kufite axe olang akokufa bongo akoza avancer en âge sans que abala ceux qui abala lisusu atosi bible te. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, la voix céleste la Lola. Et si Bonzambe qui t'a envoyé mon amalwape na misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simananto ya kolobaki nzamba boto voyez. Les sous-sois bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci na bande réunion tout bas soutenir vraiment Moussaloyo. Là je vois les pasteurs fais amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwaya motema bivin c'est de homo depuis l'on paie na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston les frères papi Kongé na Nzamba Lola amono esika ozolanda biso bonzambe na bonzambe yesunde mosuki si bien aimé dans les saints toujours na cadre ya ko informer bino na émission bolanda toujours rien que la vérité bien aimé dans les saints qu'est-ce qui se passe na corps du Christ bien aimé dans les saints bon mon ba émission moi ebele émission ya basalisa ba moi émission moi ebele na opeto ça il a fait passer concernant de konabiso axe au langue bien aimé dans les seigneurs concernant dibala naye mariage oyo awutaki ko sala na Kevin bien aimé dans les seigneurs oyo Kevin ebimiki aza au marié azana mwana abala kuna na Afrique du Sud bien aimé dans les seigneurs jusqu'à présent et là on est s'est passé bien aimé dans les seigneurs axe Olangi aza toujours na Kevin axe Olangi qu'est-ce qui c'est église basu décision nini ya kovandi saye ou comment parce que tu as rappelé déjà tozana moko ya basana nzambe un serviteur de Dieu to me pour découvrir ba moi vérité ya mingi ya na émission lelo rien que la vérité et longo na pasteur et Basile qui n'est pas présenté que vous connaissez très bien que je m'en vais dire shalom l'homme de Dieu. Shalom de Balvin. Ça va? Oui, Nangolo Nzambe sur Kilipso Marasa. Nilo bana bande bazolanda biso. Na pesi bande konos bazolanda biso merci. Tika Nzambe alola apambola biso. Apambola ba famille na biso na sukambula oyo vraiment ngolo Nzambe zali ko na biso mais na permission na yo na profiter pe qu'on a souhaité ba meilleur vœu. On a souhaité ba meilleur vœu pe ba bonne année. Na éviter sur Nzambe au prêter encore vie nous allons passer à une autre mission, mais j'ai saisi l'opportunité pour nous présenter ma meilleure vie puis ma bonne année. Na bana nyonso oyo ba porter crédit na ministère na biso ba oyo nzamba tinda na nzia na biso boza partout na États-Unis, na Londres, na Congo, na Congo Brazzaville, na Afrique du Sud partout na souhaité biso nyonso ba meilleure vie et puis ba bonne année na biso nzambe a assisté biso nzamba continuer ko pambola biso pe na souhaiter encore yo pe na souhaiter meilleur vœu na souhaiter pe ba meilleur vœu na ba équipe nyonso ya la voix céleste et puis ya Alvin Béat TV que Dieu vous bénisse. OK, apôtre Basile, réaction non par rapport à comme il y a axe à Olangi. Bon de quoi Alvin et là liboso na kolo ba par rapport au dossier oyo et les accords que na liboso au salama kamnyo so il faut vraiment ressembler mais bada déjà ba servant de l'Éternel et bani ce côté mon mari Misam Rit Misam a été au sala mariage a présenté mobali naye nzogande garçon qui naye ko bala on marié à Balanae, il paraîtra Balanae à Salasugi Mabala par présentation sur plus de 3 fois 4 fois avec 4 filles différentes et Koyeli Ruth Missam et le lot à faire Axa Olangi. L'homme de Dieu, toujours qui nous a dit na sœur na biso. Non, au moni, il faudrait que les gens comprennent. La Bible dit veillez et priez car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant. De quoi le vin oebi bateau basambela, bateau ba na quatre église, il faudrait que les gens comprennent que bazara ba cible numéro 1 à monde national. Diable a dit que si on atteindre mutuana na ko écouler bateau belé. Yango mona Yesu abi il est écrit frappe les bergers et les brebis seront dispersés. Alors, yango wana catégorie à bateau oyo, baza bateau yo avant ça likamunyo so fois sambela. Oui, ça que sert axa à sambela qui na moi a fait Marie Missamu, mais il faut toujours prier parce que
babilo kwa boye ils ont déstabilisé quand mututé mais et que ni même na sens ya déstabiliser église corps de Christ et ça babilo ko epé ça occasion na munguna po azwa argument ya remédire ya koloba mabe pour l'église atala kutu mwana mamolangi ye moko tala kutu mwana sœur Marie Misamu ye moko alors ezo senga non seulement ko sambela mais j'aimerais encore ajouter quelque chose et puis l'encadrement spirituel. Il faudrait que l'encadrement spirituel les arabes parce qu'il y a une vie qui a été ah bon parlons de bani oui parlant de bani ça a bien encadré na couple maman na été papa na été na ba pasteur au bazar pour na to comment non bon na évité genre ni qualité ni encadrement bando ozoa mais moi je trouve que il faudrait que encadrement ezala ndeko alvino mona ba niveau musu ya mo nzamba comme ça mutu et comme moi pas si pour mutu pas yoka ba conseil et comme moi pas si pour ba approcher pena mutu ba ibise que et loko ozo sala na eza bien té en tout cas il faut que il y ait des personnes au bana ba nerf solide au bana capacité aura wana ya otala mutu wana ba bien wana ba condition mo bo ibise que ma sœur elo mo sala na tikango to mobali wana tikango to mwasi na tikango encadrement il a sika to vendre mutu boye ba no l'accès sala non encadrement na pesa na sens que tango mutu ya rang wana parce que d'après on a eu bizarre que sœur Axani a tikana la responsabilité mususu na kata CPMC alors mutu ba rang na senga tango azu engagement entourage il faut ba kende ko s'investiguer malam par rapport à l'engagement wana mobali anazanani asala nini est-ce que l'information va coordonner est-ce que ça bien non soit ça fait partie de l'encadrement papa les kamotali bolingo oloba ki entourage ba ki on sa ba enquête dans le sens te kasi li kamodo etali bolingo eza privé naie non au monde vie privée zanini les gens ba vie privée ba protéger ngoti au monde ba chef de l'état ba na ba pléthore ya ba conseiller parce qu'à un certain niveau de responsabilité il faut aux alapé protéger pour que au quoi na ba réalité à l'éloté monde ko que l'élo ça fait honte que ndenini communauté monene boloko a si femme si mais c'est rako ko ya quand même na ba makambo aboyi ça fait quand même honte et ça encadrement dans sens hollandais là pena mutu vie privée ne se indemnité mais il y a ko protéger kaka mutu nzamba élevé na kati ya batu pour que ba mabe ya boye et ça la maté je crois que batu bako concevoir likambo mais tamsus na mwana ya couple hollandais. Voilà l'homme de Dieu Bible dit que votre bonne conduite soit connue de tous. Parce que par rapport à boye axe il fallait que net qui a dans la carte église, azo comme église, l'homme de Dieu, libala akioko bala homme marié, mobali na yete, mobali yande komowa dans Afrique d'ici à moi si, baza marié, axe akioko bala ye. Église et que ça n'est pour l'axe Hollande. Il faut pas suspendre, il faut continuer toujours à côté, na koyembe la nzambe. Et là on est sengeli que église et ça là par rapport à kaya axe Hollande. Bon, na kolo makami ba place wana. So na hypothèse OK, mobile est réellement marié. Wana église ba ancien ba mpaka église, il faut pas vendre ça c'est même si nous avons contenir les conditions boye, il faudrait d'abord aussi les salikambouana avant oya okamba parce que Bible ezolobani. Et il faut que l'ancien soit propre à l'enseignement. On dit que tant sert à quelque bala, ceux qui est bongo que mobile a marié, ceux sert à quelque bala marié et puis encore eza nakata biloko yo couple Hollande ici femme ici était là des années. L'enseignement wana il y a un pays salarié et ça la même force il y a si femme ici il y a deuxième bureau où soit mobile à motute ou kubala moi c'est à motute babilo quoi ça bon faut divorcer ça bon il faut tika donc tout le monde appelle ba couple mususu que ba deuxième bureau ba ya l'église il y a maman langue oui ba pesa ba condition que faut libala wana ezala teza bien tenza ma reconnaître libala neza bien mabale panzana il y a ba deuxième bureau skoyo
ekweyeli mwana na bango axe Olagne oyo pe azali parmi ba responsable ya église. Bon, je crois que tokolo dans le sens que la loi est dire mais c'est la loi ce qui est ekweleli. Je crois procéder ça ka yango wana. Donc atika Kevin. Oui, et c'est ngake et ba paka église, il faut pas vendre sa sœur parce que si fait une petite communauté ya munene. Eza communauté ya mukete ba paka bazali ba sien baza ba responsable baza o ba obenga sœur non tala contenu ya makambo to moni boye to vanda nanu so eza le ko eza vie na yo mais ka ko arranger na ligne aux un peu clair. Oui. Mais ka ko betela biso lisolo ya église ya ba Mama Olagne. Oui. Comment ba couple ba da deuxième bureau ba ya na église wana lelo batikala libre. Couple Olagne, Mama Olagne après ça en condition. Là c'est ce que presque bande webele ba yebi. On me ko expliquer biso après to kota na kaya Olagne parce que la minute a biminette que deuxième bureau. Bon au moni nga na samela si femme cité. Mais to yebi quand même tolanda Mama Olagne na batwando tolanda couple Olagne na ba enseignement na ye. Oko za la deuxième bureau té moi si personne za deuxième bureau et aussi mbaté. Et ceux qui boyer pour na parce que boyer pour ne faut pas séparer bino parce que selon enseignement ya couple Olagne. Eza libala moko et ko sala maté. Nzamba ye bien. Nzamba ye bien côté il faut pas séparer bino tout ça mais il faut aussi ata bobo taki bosali na ba. Oui, ata bobo taki ata bosali nini loko eza deuxième bureau en tout cas si femme si atikala kolinga biloko wana te mais il faut aussi dire que ida pe batebeli ida pe batebeli na ba dérapage na ba makambo susu quand bien même que batebeli pe ba déplorer yango parce que la Bible dit ceci mutunyo soit tikale panza meninga yaki selon ce que la Bible dit donc Bible zoloba o ayaki ayaki dans nengo mutayela ke panzambe soki moyen otika la bongo eza atika la bongo ça dépend parce que ya ba courant ba enseignement nini et tambola on a si femme si ezalaki bongo te na si femme si ezali soki ezalaki parce que na sambela kuna te eza o kara to biso tout que soko yé en tout cas ils ont ba deuxième femme ya ba deuxième nini il faut bosir soir otika ngo bokati yango mbala luki mbala tikali kuna na mwasi na ye mama pe koto okotika mabondeli nzamba osalo grâce retrouver oyayo bon au cas où siko sert à kweli kambabwe c'est normal. Il ne faut pas vendre ça. Mais il faudrait encore que la prévention soit tangible. Mobali wana za pena na engagement. Ba photo ezali, moi nazali, moi ça zali, to moni ba photo OK, ba publier ngo na ba page belé news des stars na ba la maman ndeko na biso na nyo comment il s'appelle Marie-Laure, ça il est on peut ba émission à la kisi ba preuve, il y a ba photo OK mobali wana bala, ba la kisi ba photo ba mariage atiki moi c'est Afrique du Sud na moi na azobela l'homme de Dieu et ba la kisi yo tali en moté. Bon, ce que exact ndeti kawana. To ko lo ba PCR a quoi une erreur. OK. Bon, on a évité na mobali ba soleil ni kando lo beza ba vie privée. Mais on net que sert à yebi que na église na bango aussi femme si ezala ke ba deuxième bureau ezala raté expliquer biso. Si Guillaume ko na ba réserve. Non, ça va réserve te pour mes aboués. Na si femme si mamba deuxième bureau ezala raté. Oh to yebi communauté on a des années et des années. Ezala raté. Siko so ba mabala pe belé salama kuna ba ya. So ici il s'avérait que libala na za deuxième bureau en tout cas na si femme si boko kabwana. Alors ce qui siko ndete s'avérait sert à se rendre compte que mobali azaya batu mais c'est clair il faut pas kabwana. Ce que so sert azana zem soki. C'est axe Olagne zemi déjà côté. Azana zem net que ya Kevin. Na che soki na conditionnel. Soki azana zem ya Kevin. Oui. Réaction que vous avez parce que jusqu'à présent Azo a réagi pénanté. Au moni na kati makambo au moins mariage ba marié ba kenda ka ko divorcer te mariage pe l'état ko annulé yango. Ah bon? Oui, na kati mambo ça que l'état annulé yango et ça rappelle na ba vice de consentement ou bien il y a l'erreur sur la personne. C'est-à-dire quoi? L'état pas pour constater ce qui moko il y a soit mobile soit moi si a constaté que mobile on a ke baliza on a kanisa quitté soit que et pas l'état mais il va prévoir na nyos ndeti awa boy erreur moko ezali par rapport ce qui mobile ça bala déjà et que moi si a su ba prévenir ce que mobile a bala déjà a saisir justice ba ko annuler mariage wana mais ce qu'on sort à moi les animaux na abotami
mwana atikali mwana ya ndeko mobali wana atikali pe mwana sœur sœur azolinga te que peut-être que abota bongo ke ba divorcer na mobali papa ya mwana azala côté mususu ye pe côté mususu et ko bimaneti ke honte moko boye na kati ya famille mais à l'impossible ni parce que mokile zoloba oye salami na kati ba yebi te peut-être sœur azana zemi ce que suka ndenge nini bon que akabwani ne que hypothèse azemi ko mingité na lobby peut-être ce qui que sœur azana zemi oui au moins que ceux qui ont le but qui a divorcé à ceux qui divorcent na mobile net qui bimi ba photo que aza homme marié en Afrique du Sud bonaboke aboyani na ya sengi divorce l'État a annulé mariage oui au moins que deuxième polémique et oui malsus que axe aboti bani akabona mobile bonabo on a que on a place wana et ça la normal sauf dans sens que so rabina yeba été que mobile aza marié mutu nyonso ana droit au salaire so yinde ko moi ça ya bikenga na yeba été kaza marié mais il savait kaza a mobile ya bato na ko continuer na été moi na otika la mwana ya ndeko mbali wana parce que ba mwana izemi izaye yo solo bon parce que quoi lui hôtel non ata ekolele ngai supposons peut-être que nabali moi si moko lelo et que nabali moi si wana après il s'avère que moi si abalane de en France il faut natika et moi si abatu de la même manière aussi la servante par rapport peut-être il y a réputation au moins que lelo baboya ina mais on n'a pas le choix divorce que à se tromper qui na mobile mais ba ko ba kazoki déjà zemi par rapport il y a réputation non ba ko tenir compte à réputation parce que abala qui régulièrement azemi ko ta kika kasi zemi ko tina kata mariage et kasi mariage za consommer so mariage ceux qui mariage za consommer il faut moi si akoma na zemi donc mutu ba retenir rigueur te que abala qui akoma na zemi non so que zala ki ke azwa ki grossesse wana avant wana peut-être ba ko loba mais du fait que babala ni régulièrement ce qui sert à constater que ils en a vice moko ya consentement ou bien erreur sur la personne et cause à erreur sur la personne et pour porter tam sous neti na likamona que moi c'est éviter que mobile ya bala quelque part et que ce cas ba prévenir toi bala ke pas juge ba annuler mariage wana moi na tikali ya ndeko mobali wana atikali ya bombi bali obi ko tunangani oui bande obozo la biso bible ezoloba oui moi so akabwani na mobali parce que zwaka âge olanya zana axe olanya zana bible lobi ke akoya ko bala mobali mususu tinde mobali na ene wana okufa donc na minute oyo ce qui axe a sengi divorce na Kevin netaza homme marié donc axe olagne aza na droit ya ko bala lisusu selon les écritures te na minute oyo senga divorcer senga ba annuler mariage parce que papa au vu et aussi de tout le monde mariage et salami pasteur ya monena béni pe mariage ce qui a saigné divorce c'est que axe selon les écritures à côté ka ko bala lisuste tinne ke moba wana okufa ce qui est arrivé pe que moba wana umel en vie moment mulai axe a koma koko sans que abala lisusu wana verset ni autant Paul a lobate c'est là oh en fait Samuel c'est là non Bible lobi que moi sina moba ba kabwani wana porte Paul avant que moi soit s'engager abala lisusu il faut moba wana kufa vrai ou faux il faut verser au moins verser wana po et la Bible apôtre au moins verser au moins verser au PC il faut que na ketan oye bien oté Paul azoloba avant que azo engagement mususu il faut moba na wana il faut vérifier il faut vérifier bien casse papa yo kangate et là on préciser obi que pasteur moi monene a pas moli mariage dépend de tes pasteur moi mariage déjà consommé papa déjà pas marié kasi yo kate bazali ya ba marié siko so sert à constater erreur moko erreur ngo zani na bale mobile na cancer za célibataire mais il s'avère que mobile a marié yango les divorce ok c'est ba annulé donc c'est comme si mariage ne salama été non c'est comme si tes mariage samedi yo pas photo té si le vidéo si le plan de droit papa biso tozo beta na lisolo ya Bible par Bible par rapport ya Bible droit par rapport à qui bonzambe nzambo akela biso pour te rendre compte un jour liboso na ye liboso à l'état té oui bien c'est le mot Bible ya so muninga sumuki et pas na yo batuni Yesu combien de fois il faut te pardonner Yesu abi il faut te pardonner 77 fois 7 nzamba ibi ke bat basala avec so kabali mobali ya yeba kite kabali apôtre Basile mais il faut toi accorder bénéfice à Botswana eza ange à dikolo
ayo côté ya bino lilobo ngai pour na lobi na bino te qu'il soit maudit. Mais ah, tu n'as changé. Non, 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 non. Il que moi soit divorcé dans mobile avant qu'il s'engage côté Moussous. Il faut aller dans mobile ou tiner à recouvre. Nekwalvin, Toyo kana très bien. C'est pas sa mobilité. Bon, mais ça, si je plaisir aux hommes, je ne serai pas un service. Même Paul Wana a lobby, ici, je parle en tant qu'homme. Nekwalvin, Tolo ba makamsu no kwa battu. Même Paul a reconnaître que ana zolo baloko amu. Toza battu, likambo ezui mutu wana ekozwa penga. Omona. Alors, il faut Tolo ba likambo na sincérité na ndenge ezali. Et je crois que Dieu et le Saint-Esprit est avec nous. C'est à que bala mobali. Asa mwana église, c'est une servante de Dieu. Mais après bah se rendre compte que mobali wana abala déjà. Alors c'est ça simple. Mutu ceux qui mutu tenu simple basalani. Non, ceux mutu tenu c'est wana ça simple, il faut mariage wana et caméra loba loba. Ça simple, il faut mariage wana et kabwana. Donc ça promo simple. Ceux c'est à que bala mobali et que tu constater que mobali wana bala déjà et que sert à yeba quitter. Bandeko siko na kana ba osalani mais ça c'est normal, c'est simple. Nandimi peut-être que ser na biso aksa akoko vanda karaboye mobali ya batu azana ndaku na ye abala déjà juillet non, mais au cas où mobali wana est s'avérer selon ba témoignage selon ma camion so que abala déjà, mais c'est simple. Ba mpaka église ba ovanda ba vanti ser ba bengiye ba panti ba tino so non compte tenu à ma commune en Zambé, compte tenu de l'Okoboye, il faut marier les as séparés. Pourquoi? Et ça va raison belé. Parce qu'il y a des il faut que mobali pe ya moi si pe ya mobali wana place azali. Asa pour là. Alors et ça peut bénédiction te couple moko boye bino bozoli a boza romela mais ça na mutumo aller là quelque part. Lobi ke babiloko wana ta lelo te et porta ba conséquences moi makasi na kati ya ba vie ya batulelo. No moni ba mususu aboti bana mais bana ba koli na ba conditions bien ba koli na ba pays moko bien mais azokoka ko se retrouver na kati ya bana na te et ça peut na makambo ke libala mo salami quelque part mais ça peut na mutumo azolela. Ah, mobali nangai, loba so abala ngate, loba so asaki boyete. Je ne crois pas que sert à cause se permettre ayeba ke mobali wana azaya batu payer à kaka juillet abali maman non. Je pense que ayeba quitter. Mais je pense qu'ayeba quitter. Question que ça bon faut pas salani. Question ça bon ça simple, ba mpaka église baza il faut ba kabwa. Et puis j'aimerais encore dire j'aimerais encore on a pris sa réponse. Il faut pas kabona parce que mutumo wa robala deux fois té. Oui bien là c'est mobali déjà sur mobali déjà sur abala déjà kuna place azali. Ako ya osuna Congo té abala. Donc il faut pas kabwana parce que mutumo akobala deux fois té et puis biso le quoi bana nzambe un enfant de Dieu ako ke kobala mobali ya mututé. Et surtout ceux qui mobile yango azana ndaku na ye ana foyer na ye ana azana ménage na ye un enfant de Dieu a ko qui était porter atteinte na ménage à bateau azu mobile on a bali a tie na kati ndaku, c'est ça le problème. Mais il faudrait dans tout ça bateau bazala rassurer que ça c'est vrai que mobile on a abala déjà. Après net que abala déjà basalani et kasi bansia ba vendre sa sœur ba bengisi notala makambo eza boy ba yoka inanu ba yoka eso ba yoki eke et ça vrai que mobali wana abalani déjà azana vine quelque part, c'est simple ba kabola bango ba sa sœur il faut aussi si makambo wana au région de Bisso après au kabola bango après au kabola bango sœur azana droit abala lisusu tote. Mais oui azana droit dans la Bible selon les kasi verset so yo en version on appelle ça mango. Vas-y, continue. Ceux qui osent inverser na pesa mango, mais azana droite neni. Omoni bandeko, il ne faut pas tomber ça là-bas plus spirituel que la Bible elle-même. Na vie à mabele oyo, mutu nyonso azana erreur, mutu nyonso na ba défaut, mutu nyonso ko commettre erreur. Ceux qui azana mutu, no ko abatu nyonso, ako tomber pe na erreur, ako tomber pe na piège, que mobile abatmo boya abala na déjà et puis a sepeli na sans que moi si ayeba au moni des fois basi
baza pe na façon na bango nzamba a créer bango tant ya Monique mobile aye aza ko bala et tout ça a Monique bon occasion na ko tika ngo le kata balier mais ce qui après et comme mabe passer ce qui après avoir ko yeba ke mobile wana bala ya so continuer ka union OK to ya ko na loi sima te to ko na loi sima na lo ba bibliquement parlant to ya ko na loi sima mais bibliquement parlant et comme mabe passer ce qui après avoir ko yeba ke mobile aza na ngo excusez tous on dit alors Jessica oui donc s'il vous plaît tous dans le débat mais tous en pleine émission hein, par rapport il y a moi sur ceux qui a divorcé est-ce qu'à quoi la dissous ou comment selon les écritures non mais il faut lire ça dans 1 Corinthiens non déjà à 39 1 Corinthiens 7:39 mais selon apôtre Paul ndenge ya lobi soko tangi très bien ce n'est pas moi mais c'est le Seigneur ouais albe nzambende aluba kindenge wana uzomona mwasi soki alungwe na libala abala lisusu te à moins que mobali na ya kufa mais soki mobali na ya azali vivant abali bakobenga ye adultère il faut mobali ne akufa donc azali na mobali wana juste pendant que mobala na vivant tant que mobala na vivant akoko bala te à moins qu'à se réconcilier c'est là où ba pesi occasion na moi parce que nzambe alingaka divorce te équation moko eza awa axe olangi abali na l'état liboso nzambe pasteur ya munene na pamboli libala na bango déclaré marié. La vérité est que mobali wana azalaki homme marié. Dans la pasteur apôtre Bazit ozana na plateau alobi ke axe olanga ko singa divorce baboya nipe. Mais net que axe olanga aza déjà marié qui a signé divorce baboya na mobali wana selon les écritures. Akobala li sous tinde mobali wana okufa ou comment? Effectivement. Mais parce que ça déjà lié na ye. Parce que le problème ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Les hommes mobali. Oza komona, les hommes mobali. Oza komona, mobali wana pourquoi ayaki kobala? Donc mobali wana atikala na wana. Soki alingi lisusu wana te. Alo bakaka vérité. Ozomona. Alo bakaka vérité alingi wana lisusu te. So Jessica, comment ko apôtre peut a soulever na nini na bis na émission Toyoka peut yo po yebi parce que ozali oui, la réalité quoi. Dans l'église, il y a l'église à maman Olani. CFMC et dans le système que ceux qui ont un deuxième bureau que boye kuna couple Olani ba bango c'est que liba wanza maye bien il faut beaucoup kabwana boza la séparer. Oye bien ngo? nayebi yango. On est quoi axe Olani. Mobile wana za homme marié moi si na za kuna na mwana. Et sengeli ye pe ke ka wana ko lié. Et za na bandimba ya église basinga ba on ba lebele kufa kuna ba deuxième bureau. Comment? Tout à fait. Wana lobi eza doctrine na bango mais c'est comment mi na makomi. Parce que jusqu'à présent il faut soutenir la parole. Wana eza doctrine na bango kabeya. Parce que doctrine na bango ebele baboya ba deuxième bureau pour na que doctrine ya église na bango. Parce que yé mo pas servant de Dieu. Et quoi yé lié à salanine. Il faut pas ça. C'est ça aussi la question que je me pose. Alanda Bible toi alanda principe église na bango. Asa la choix naie, c'est à elle dit les maisons de côté naie où elle obéit à la parole de Dieu. Atika lindengwana wana pe soki mobile atika. Asa na bango mibale, qu'est-ce que vous voulez? Parce que bango mibale au moins que ba oyo couple o ba sero ba boya ba deuxième bureau. OK, couple olanga isenga ba maman olanga na papa olanga. Moi te ke ba osilika ba mon basali erreur. Alana maman. Bakosa ki bango. Il faut pas se repentir ba senga pardon. Bakosa ki bango. Parce que erreur moko monumentale. Voilà. Il faut soutenir l'écriture, la parole de Dieu et non le principe individualité. Au salangote. Sinon, c'est que acte exemplaire papa nanga parce que belé balana doctrine wana ya ko boma ba deuxième bureau, c'est que yete faut aboya libala wana. Justement, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. C'est ça le problème maintenant. Maintenant, ils ont dit les mobile na ko sala ndenge.
atika ye to azongela wana soit aboya wana atika la naye to azala na bango mibale. OK, deuxième partie à émission na biso na beng so samedi tozana yo téléphone direct. Merci beaucoup. Mais neteza bozizika Bible lobi que ceux qui axe aboya na ye akobala lisusu te. Non, atika la lisusu atika lindenge wana mais lisez l'écriture. Jijika, merci beaucoup. Apôtre Paul est clair à ces sujets. Na tuno question moko bon siko na ka oyo mobile sa bala déjà et que ayo bala ser ayeba kité oyo o pesa idendeni. Non, ndeko na ngai likambo ezali ser ayeba kité za correcté. Il faut ser ayeba mobali wana. Faut pas toujours amener babiloko moko ser ayeba kité mobali na ke ko bala za la katé. C'est quel mobile qui s'engage na moi si muso alors que azayebi ki azana moi si muso. Ayebi si moi si wana te. Ati azui moi si mususu et puis moi ça na eko bima après. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse na likambo wana? Il faut poser plutôt la question à Dieu. Dieu a dit l'homme est libre, mais la femme est liée. C'est ça la différence de l'homme libre. N'est-ce apôtre Paul à lobby. Parce que moi c'est Asumukaki. Moi c'est Asumukaki. Lokola Asumukaki na jardin d'Éden, Zanda pinisaki nde moi si. Mais pinisaki mobilité. Merci Kabila. Nous allons rappeler après émission Tosola. Merci Jijika. C'est ça la différence. Merci beaucoup. Likamboana mobali wana est un trompeur, est un menteur. Atali mal. Ce qui a lingi bango mi balé. Qui li balé? C'est son problème. Il y a beaucoup à cause de moi aussi. Vous voulez quoi? Parce que mi balé ce qui balingi. Qu'il fasse quoi? Oh là là. Merci beaucoup. L'écriture est claire à ce sujet. Merci Jijika, merci beaucoup. Merci mon frère, merci. Voilà. Natanga yango déjà. Natanga quand même pour la compréhension. À ceux qui sont mariés, Jordan non pas moi. Oyebi yango déjà. Non pas pour la ceux qui moi sina mobile divorcé. Moi ça azali na mobile. Kastotanga verset biblique. Kastotanga verset. Un Corinthien. Yango déjà. À ceux qui sont mariés, Jordan non pas moi. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, je m'incline, non, je m'incline. Ok. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme, c'est là, ok. Cette explication, explication. Nous tous, nous inclinons devant l'autorité de la parole de Dieu. Bible zoloba soki mwasi abali akabwana na mobali na ye te et que soki akabwani na ye si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc, c'est à quoi il y a un piège moi à Makasi. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et encore vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à quelqu'un. Donc je comprends que nous avons répété tout s'incliner devant l'autorité de la parole de Dieu. Alors Bible est bien clair. Ce qui moi si à Bali, à Kabwana Mbaye n'a été. Ce qui est Kabwani, atikala bongo ok malim kasi na ndimiti akabwa ondimi akabwa na mobile na été ce que to na doctrine na bango ezani so que deuxième bureau il faut bokabwana parce que ceux qui quoi il est bon que akabwana na mobile déjà que adam marié parce que doctrine na bango eza bon ba deuxième bureau ba permettra on internet que homme wana da déjà homme marié il y a au bal elle sous c'est que deuxième bureau bon écoute ceux qui doctrine na bango akabwana na parce que ceux akabwana na Eza qui avait 22 ans, 23 ans. Akobala lisusu te. Yo le dit akobala lisusu. Là ce que selon les écritures. OK ati kala bongo tinenge ke moba wana ko so pe moba wana kufite. Axe online akokufa bongo akoza avancer en âge sans que abala. Ceux qui abala lisusu atosi Bible te. Yango wana eloko jijika lobi ngape na prier. Abi bien que soit il faut ça la choix entre doctrine na bango et la parole de Dieu. Je crois que nami bali on a le choix est clair. Yes ebisi yoka. Ba misu ba abani na doctrine na bango. Yes ebisi ba pharisiens lobi boso annihiler malobanza mais à cause de la tradition na bino. Je crois que to ko ozonga pe wana. Ce qui
non soki na bango te ba maman oyo ba sœur o ba boya ba deuxième bureau na église ba OK maman olangi aloba na ba selon doctrine na bango ba rosuka ndi o monte église siko wana là encore ça devient un sérieux problème parce que Bible lobby moi si soki abali mobali bakabwana te so pe bakabwani abala lisuté alors ça sera un sérieux problème o eko senga ki ba mpaka église ba vanda ba ya ko revoir les sous makambo couple langue et ça qui balaki nzambe je crois même que bako comprendre au combien biso message c'est bon na éviter nos réponses on a pesi na so yango wana donc moi j'accepte que ne Bible lobby parce que liboso ba oboya pouvoir non papa na ko boya lo te mais il faut na mona ta Bible na kata Bible ne yo non autant le passage au té n'attend autant il faut la précision boye pour na ebsa batuke papa dans les écrits responsable bazola na biso il faut na lobali kambo ezali bon non tika autant passage au ni papa na cadre mission quand je dis quelque chose je dois être soutenu par la parole de Dieu yango ce qu'on moniteur on a recouru na parole la Bible dit clair so moi si abali akabwana te so akabwani atika la bongo donc par te yo kana na pesa conseil par là na ko conclure pour na ke sert à quoi na piège moya makasi akanga misiko parce que moyen bouger exact moi c'est lo exact parce que bilobi atika la bongo ou soit à réconcilier na mbali wana c'est bon merci beaucoup asa nini à réconcilier non ani maki deuxième bureau oh yo ni msanga te no ba o Bible lobi zanga tem na tindi à réconcilier bilobi akabona te soit à réconcilier na mobali wana to avanda bongo OK c'est bon siko et comme nini et comme il faut communauté ba vanda ba revoir des sujets na mon point tozo kana bien te voilà bien aimé dans le Seigneur et bonnes amis na bonnes amis les ofuta merci na bien nyonso bozola na biso tozali contre axe olangité tozali pe pour axe olangité en tout cas tout ça juste analyse na biso bien aimé dans le Seigneur merci na bien nyonso bola na biso et da juste tozo sala émission na apôtre Bazi o que tolinga makasi et puis ne quoi na loba no moko il faut oyeba pe na lola mabale ezalate na lola mabale ezalate puis il faudrait que les gens comprennent que est-ce que ba mariage ils appellent ba signe il y a temps de la fin temps de la fin mabale au moins ka na Bible o lobi ke na lola mabale ezalate au moins ka na Bible Jésus azoyebisa na baye kolina azo banini bozanit ba pharisien na ba script o bate ya rabino de loba mais bazo pratiquer au bate ya rabino ngana na porter les sommets. Donc ce qui est très important dans Mamanzam c'est mettre en pratique la parole du Seigneur. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Oui, salamaki na tanga Noé et salamalelo. Natangwa Noé avant d'éliger à Babandolia Bazobela. Les gens se marient. Quand on a comme un mariage. Les gens se marient. Dans l'Ancien Testament. Les gens mangent bivent et se marient, marier leurs enfants. Tim Kolo délige Yaki. Donc il y a un épisode ok. Maman mariage est zappé parmi les signes attendent de la fin. On a un monument qui est célibataire, Makasi. Papa. Lorsqu'on a télé le mariage. Non, non, t'es maman, tu non, on Bible lobby. Bible, il y a un mot lobby qui est beau, qui est beau, c'est multiplié dans la verset. N'attends la verset. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? C'est là que ça n'a c'est la Bible Zawa. Ce que on a dit là, basi attend de la fin. C'est la casse. Dans Nazo yebisa banane. Ba qui va se multiplier dans motivé. Kasi Yesu talobi ngo ezanga te, zela n'attends la verset. On Nazo ba Yesu azanza mete. Kasi on a opération sur maman Yesu aloba kité, Yesu mtalobi ngo. Yesu azanza mete. C'est la Matthieu 24, 38 yango. Oh là là. La Bible yoka. On se comprend pas. Toi aussi ça yoka. Car dans les jours qui précédaient les délices, les hommes se mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Yesu a caractérisé Nino époque il y a Noé a caractérisé. Mais c'est nabi la bien vie à l'élo. Au moment que ba manger comme n'a pas mot sérieux. Si on l'a dit bien, au coût à 100% de mariage lélo, 95% de mariage est écrit à sérieux. Parce que pour le mariage, les hommes habitent les hommes. Pour les hommes habitent les hommes. Papa, non, les hommes habitent une institution divine. C'est quoi? On peut se verser. Tu n'as pas se verser pour nous, il faut se marier, mais il faut nazo balanani. Est-ce que vous dites que la Bible est le que Mouto Abali a une tribulation makasi? La Bible dit ça. Non, après c'est pour dire aux gens que il faut se marier.
Parce que Dieu a établi, moi, si na mobali, on a parlé lien de mariage. Mais il faudrait mobali, ou soit moi, si nazo s'engager dans nani. Et pour quelle finalité? Parce que mobali, libala musika, aux autres, mais libala musika. Non, non, moi, c'est en Congo, mobali en Afrique. Libala musika, na côté, mais la moitié parce que bato kalapé, bakina obala musika. Alors, bato kal Abraham, Abnani, Isaac. Libala musika, moi, si awa, mobali en Afrique d'ici, n'a pas de Zélana répondons, on a bien parti. Il faudrait dire aux gens. Nous courons derrière les temps. Oui, justement, c'est ça. Libala musika, il y a un problème. Le problème est au balinde nani. Abraham a bien serviteur nabi au bal langa mwasi ate ozonga na kata mboka na ngai. Nous devons remercier Dieu et les scientifiques lelo oyo basali ke na ko zala na Congo lelo mais na solo na mutu les États-Unis partout. Libala musika est un problème té. Problème ma c'est ali ozako au bali nani. Il y a un passage dans Bible, c'est lui qui trouve une femme trouve les bonheurs. Donc c'est pour dire que ata moi ça la musika ata aza pembeni. Mais il faudrait mutami lobila na bali nani. Parce que ça peut être mabala et salamante. Moi c'est ça na kauka mobile na yolo mais au mona 5 jours après ba commis na nino tribunal. Moi c'est abi mobile wana été. Ngas na monaka, moi c'est mobile ba sali fiancé à 19 ans. Mais après 2 ans mariage et simbali susté. Donc problème à distance et ça peut être problème té. Mais il faudrait que muto a obala aiba seulement nazo bala nani. Pour toi quoi na ba piège haute. Merci beaucoup voilà. Basile, c'est la fin de notre émission. OK, loba. Ozita mingi na défendre libala axe au line. La suite pour défendre na pesi ne ba nzambe conseil. OK, ça va natikolo restant au té biso mamuke. On a une question par rapport au message na kino. Bon, message no meme biso lelo. Message no meme biso lelo. Voilà l'ambiance de notre émission. Bonne amis, les autres foot. Tous en apporte Basile, apporte même ce message. Bon, papa, tout comme la fin de l'année, alors message Joseph, il faut comprendre. Bible Zoloba, Mikolo et Sololaka. Donc, jour, la Bible dit un jour en instruit un autre. Mon imamsus au côté dans le lobby a coopé cette information, les lois coopé information dans le lobby que Moutouana. Les longs à la bloquage qui est lobby bloqué. C'est ce que la Bible dit. Dans Psaume chapitre 19, verset 3. La Bible dit un jour en instruit un autre. En épée, ils ont instruit en émoussous. Il faudrait seulement, mais ça n'est pas les deux pour nous faire comprendre des batuquets. Comment coûter un année haut, pour coûter un année prochaine. La réalité, on connaît un année haut. N'est pas mal lobby. Un jour en instruit un autre. Pour coûter un année prochaine. Et que Batbas a distraité. Batbas a distraité. Année où était Ibiso n'a pas plan ébélé. Année où Nzamba lobeli Ibiso n'a pas plan ébélé. Mais année est comme Nasuka. Je crois qu'on a rappelé par rapport au programme Nabiso. Il y a chaque lundi et mercredi où tu as Zamba. Nzamba pambola batnyoso baza à contact na biso pe bana prière semaine prochaine déjà et aux la semaine à Souka auto qui est clôturé ba prière. Alors yom to continue chaque lundi chaque mercredi tu as na carte de retraite mais message nazaki na ngozaki par rapport ya mukolo etera mukolo mususu. Année etera année mususu. Et que un enfant de Dieu a monaté que bon année o esili nango tokotaka année asika non. Ce qui vous a bloqué l'année où Kokasate année prochaine et ils allaient vendre des bon année où le côté 2021 c'est non. Bah combat où il anda qui année où et qu'on l'a année prochaine. Alors il faut que ça me là. Il faut que nous canzambe na carte de délivrance. Il y a un nzamba PCF ce programme il y a chaque lundi, il y a chaque mercredi na carte ya Zamba, Nzamba pambola batnyoso bazola ndapso na service wana et puis yom to continuer à contacter, zala à contact na biso neko message na ngana pesa ngwana na habiter ceux qui il y a une question, monsieur Zali, avant de côté dans l'exhortation à mission. Non, message, question alternative de temps. Juste 10 minutes apôtre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, la grande famille. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont maintenant de Walvin, Nzambe, Apambolaye, Apambolape, Bino, Baoyo, après cette opportunité, il y a Olanda Bisso, na la voix céleste. Nzamba Pambola, Bande Konyoso, Bazan, à contact Nabiso. De partout dans le monde où on a prière Nabiso chaque lundi, chaque mercredi, tous à la brousse, tous en baba requête Nabino, tous en baba prière Nabino, Nzambe apambola biso, nazo sambela et puis tous à exhortation Nabiso.
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'ai béni ces moments d'exhortation, j'ai béni ton peuple, moutinons sur les opportunités, Yolanda Bisso, Pambole, Oazan maladie Bika, Oazan a problème à solution, Oazan ni kimia, Azwa kimia, no boko na yo ezalikolo, ya moutinons sur Akolanda Bisso, na Kombo Estolobi, Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tout autant un passage moko na mukanda ya psaume, tout autant psaume, psaume. Permettez-moi, psaume chapitre 19, verset 3. Psaume 19, verset 3. La Bible dit, ce n'est pas un langage, psaume chapitre 19, verset 2. La Bible dit, les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Bien aimé, Makambo est très très importante. Bible Zoloba, les jours en instruit un autre jour. Donc, Mikolo et Solola. Mikolo et pesa na information. Yango mona même problème au lité nango journal lelo. Même problème au komi nango lobby. Au mona batumsu même problème mona mais échanger ka ba forme. Et échanger ka ba état mais sur landi bien au comprendre que ça même problème wana. Et ça même situation na et dérange kao. Yango bien aimé, il faut chercher la face de Dieu. Il faut que kota na kacha prière. Mon frère ma sœur, soko sambelité muto sambela pona azate. Soko tina dimanche à prière muto kota na dimanche à prière pona azate. La Bible dit les jours en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre. Yango remarqué boutoua lelo olotia bandoto mabe. Momona après 2 3 4 nuits même ndoto na ezongi ka lisusu. On remarqué même situation. Aucun en Afrique, aucune Europe, même situation landio. Aucun États-Unis, même situation. Pourquoi? Parce que la Bible dit les jours en instruit un autre. Donc ceux qui mukolo, ils ont instruit mukolo musus. Ceux mukolo, ils ont solana mukolo musus. Ceux qui ont transmettre l'information à l'élo. Il faut comprendre que année peut éco instruit année musus. Même combat au Bundi nango année 2020. Et qu'on appelle même combat et l'année en année 2021. Na insiste à l'école et loco. Monde a ténèbres tika amutute parce que le kamwane umeli. Ndeko bando ki batika amutute parce que ba loki omingi. Ba lien ya famille etika amutute pour au commune 30 ans 40 ans 50 ans soki ba kangoli yote. Soki l'équipe na ba délivrance té ezalaka bongo. Année échange à elote. Année et ça là que e baxika implice na âge na yo. Et puis e pousso peme na liwa. Mais échanger et l'eau moroté. Tant et modifier l'eau et l'eau pour échanger ma prière. Et l'eau pour échanger ma et délivrance. Mon frère, ma soeur, so sambelité muto sambelate. Monde a ténèbres tiki la muto apparence et botolo réalité. Baoti que l'apparence à moi c'est kitoko. Baoti que l'apparence à boga. Baoti que l'apparence à mutatanga mingi na vie. Baoti que l'apparence à muta voyager. Mais bazui contenu, bazui valeur wana. Batiki yango. To tanga verset asuka na okima derrière le temps choix isate tozo kima mbangu na temps tozo 1 roi chapitre 20. 1 roi chapitre 20. Voilà, verset 22. 1 roi chapitre 20, verset 22. 1 roi chapitre 20, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu comme Nasuka Moula. Tu as kota année à Sika. Tu as sepé la calamita, et ça va tout souba si va comment sepé la bonne année. Mais bien aimé, prophète Azuebi sa roi. Abi, loko ou ton long abitumba. Va, fortifie-toi et examine ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, dans la version sous Balobi, l'année prochaine ou bien au début de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Roi de Syrie, Azali, roi au Abandé au Bundisaba en Israël. Roi de Syrie, Azali, roi au Abandé au Kota pour menacer Israël. Roi de Syrie est cause à espace célibat wana. Roi de Syrie est cause à pauvreté wana. Roi de Syrie est cause à blocage à finance wana. Roi de Syrie est cause à réalité famille. Oh, est bloqué fino. La Bible dit quoi? Fortifie-toi et examine. Vois ce que tu as fait. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Mon frère, ma soeur, même combat 2020 et qu'on l'a nous en 2021. Année où tu as raison comme ça, Nzambé malade et ravagé bateau. Malade memi bateau belé na tombe lelo. Ndekoma alobi les cimetières sont remplis de personnes surprises. Et ça bateau belé ba nima gité même yon ni mettre mutana ko famelelo ana mabele mais yo zali. Mais yeba ke ba combat ya 2020 et ko lando pe na 2021.
Il y a un programme de prière. Semaine prochaine déjà. Tous aussi ça programme de chaque lundi et mercredi na kacha brousse. Benga biso kota na kacha prière. Mon frère, ma sœur, tant et benga na ba démon te na kata nzoto amutu. Tant et longola malédiction te na kata nzoto amutu. Tant et ça la raté que mutu a s'épanouir. Et loko e fungo la vie à mutu eza prière. Et loko e kango la vie à mutu eza prière. La Bible dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Un projet de paix et non de malheur afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Bien aimé, to komi na mokilo il faut nous kanzambe. Kokota na kata dimension à prière. Bible dit un jour en instruit un autre. Donc une année en instruit une autre. Ba combat ya neo et ko lando pe na ba année wana. Yango mona tala neo za mais pour muta kabelo ata 5 francs c'est tout un problème. Pour muta kabelo 1000 francs c'est tout un problème. Ozana payer opportunité. Ozana millier y a ba relation mais okoka ko s'épanouir kate. O vivre le quoi mutumo we aza bloqué quelque part. Bien aimé réalité spirituelle les alara. Prison spirituelle ezalara, malédiction ezalara, condamnation ezalara. Il y a des gens qui condamnent bango. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en cage spirituelle. Il y a des gens qui sont en prison. Mais il y a des gens qui sont en prison. Mon frère, ma soeur, tu comme la fin de l'année. La Bible dit au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Année prochaine, quand ça va combattre ici la porte aussi 2020. Il y a des gens qui sont déjà. Le quoi année où Sili, année où Sili la carte, tout me kobanda via sika. Mais ça la constant moko. Année passée 2019 pe olobeka bongo. À 2019 on peut si la toko taka 2020 m'a échangé. Mais 2020 en où Sili échanger l'autre. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que tant échanger l'autre dans la réalité spirituelle. Ndenge atan ndenge morceau ya nzete ate sali 100 ans na mai et comme jamais mbisi comme jamais ngando. De la même manière aussi soki ba sambeli pona likambo wana te soki ba landeli pona situation wana te échanger l'autre. Yango moni na batu lelo pharmacie lobby pharmacie lelo pharmacie lobby pharmacie. Bien aimé maladie so ba traitant oté et zalaka na kata nzoto ya mutu. Et malheureusement mukolo e ya ko rebondir et ko mema mutu na kata liwa directement. Toi na moment oyo olukelo nyanzambe. Mon frère ma sœur tala vino bien. Okana ki aneo olobaki aneo penza nzambe te na bala ne o. Ano penda il faut na ke tonga na Afrique. Ano penda il faut na ke salaboy. Ano penda il faut na chamwasi na ndako. Aneo il faut makamna ngano so efungwama. Mais remarquez nango e comme na suka au salelo te. Et puis place moko ba combattre ezaka vie de prière. O banda ko sambela bien. Mais o comprendre te o tikaka yo moko. Je prie Dieu par cette prédication. Je prie Dieu par cette exhortation. Nzamba bimiso na kata viona. Nzamba bimiso na kata situation. Mon frère ma sœur, en est au côté 2021, en est au côté 2021, Dieu peut changer quelque chose. En est au côté 2021, Dieu peut toucher quelque chose. En est au côté 2021, Dieu peut bouger quelque chose, peut échanger vinao. Prophète Abisi roi. Abindengo kewana. Ko sepela neti batnyo soute. Koke kota ne sengote ke na longi to sepela anesili bat bakufi na ba corona bat basali boy nga anango nganzambe abateli nga oui bien aimé toi na raison yo pesa nzambe merci et sika bat baso kufa et sika maladie ravager mon nature nzamba bateli nga abateli yo abateli bana abateli famille il faut to pesa nzambe merci pour na nyonso wana mais il faudrait aussi savoir que ba komba wana ezonga lisusu alors atato sepela tozano na kata présence ya nzambe na kata prière na habité roi ya Syrie et ani na kata vinao tamsu eza malade ya cancer wana tamsu eza problème à mariage tamsu eza problème à mari de nuit na femme de nuit wumeli tamsu eza problème wana à chaque fois que nga omata il faut situation to événement moya ekitio na se tamususu eza succession ya événement négatif wana o esala ke ti lelo ozaka na condition wana ti lelo ozaka na kata situation wana et na bato monde de ténèbres azwa lumière na bango vie azwa étoile na bango a kanga yango a boma yango et na bato bazwa destiné na yo ba devient de quelque part wana ba roi ya Syrie. Alors par cette prédication, par cette exhortation, Dieu te dit que roi ya Syrie wana azonga suna année 2021 et l'on y au sala et sa prière et l'on y au sala et a service à délivrance. Mon frère, soit contact na biso na plus 243 89
69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Tozoata ensemble la pona. Tozoata en peso orientation spirituelle. Tozoata en remercier Nzambe. O asali webi yana ba te belé tam so obélé pané o. Mais Nzamba big sur. Année 2020 eza nemoro Nzamba te biso na mambo ebélé. Eza nemoro Nzamba lobé biso na mambo ebélé. Mais ce qui les Nzamba permettre que Olanda ngai. Ce qui les Nzamba permettre que Oyo kangai. C'est que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans ta famille. Dieu veut faire quelque chose dans ton travail. Dieu veut faire quelque chose dans ta faire nao. Place aux autres tourner place moko wana. Nzamba ko ça quelque chose. Comme il y a année 2020 et il y en a 2021. Malade il y a année 2020 et il y en a année 2021. Ba réalité année 2020 yango mona Yesu abi merci Seigneur. Yesu abi so ba demo ba bimi na kati ya nzoto mutu. Soki ba ke ba olukesika ovanda so ezate ba oya ozonga. Merci Seigneur. Réalité spirituelle ezonga. Combat spirituel ezonga. Mais le problème qui est là, et ya okuta nini soki ezongi. Et ya okuta nini soki ezongi. Est-ce que et ya okuta prière? Est-ce que et ya okuta Yesu? Est-ce que et ya okuta distraction? Est-ce que et ya okuta yo obosana no makamba ya prière wana? Mon frère, ma sœur, qu'aucune église, ce n'est pas ça la solution. Kovanda yo moro na ba souci, ce n'est pas ça la solution. Kovanda yo moro bino ensemble la souci, na zuba déception, na ulukasu nzambete, likamango umeli. Ce n'est pas ça la solution. La solution c'est la prière. La solution c'est la délivrance. La solution c'est chercher la face de Dieu. La solution c'est entrer dans la profondeur de la prière pour que Nzambe a salo faveur, pour que Nzambe a salo grâce à bimission na kata maladi wana. Na ote ya mutu moko. Pour avoir senti que roi de Syrie moko na habité et cause à famille. Et cause à copain mobo vivre ne kala azara na bakisi. Et cause à la banjela mabe okota. Et cause à la coutume ma famille et kangayo. Chaque année comment memelo ka même situation. Ozwa mobali bien mais bosuka quelque part. Ozwa moi si bien mais bosuka ne ka quelque part. Bo que jamais tina mariage. Okozwa musala bien mais au monde que à un certain moment katani. Na habité roi de Syrie. Oya ko tungso azanani. Alors tango ko kinza manga biso na situation wana. Tango ko kinza manga biso na kata vie wana. Tango ko kinza manga pe solution. Média ezalaka temps, média ezalaka temps alors binomo bo constater ndeto ki rapide mais makambo loba ezebele. Kota contact na biso na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Ko bossa na te programme na soit prière. Il y a chaque lundi na mercredi to na zamba to gêner banda tongo kino 18h to zo ta ya ensemble la pona yo to pe so ba orientation spirituelle pe année 2021 et zala année à sikapona na ensemble la pona muto aza malade. Nena sambela pona muto makambo yesimbate. Nena sambela pona muto azo senti que y a un événement mo ezonga na vie na ye. Nena sambela pour que Nzamba salo faveur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tika na nzela mateya o mutu nyoso ana problème azwa solution. Mutu nyoso aza ko kangama akangolama. O nyoso ba événement négatif ezonga na vie na ye. Na nzela mateya o abika o nom puissant de Jésus-Christ. Na pamboli fin de l'année o. Na pamboli ba famille, na pamboli ba foyer, na pamboli ba couple. Ngolo Nzambe za likono o ko telemelo Nzamba telemele. O ko bundiso Nzamba bundisa ye na kombo estolobi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nzambe a pambola la voix céleste a pambola réalisateur a pambola biso nyonso contact na biso ngwana eza affiché benga biso to zoatan ya osambela pona yo. Meilleure vie, bonne année, que Dieu vous bénisse. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey.
Comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili, okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria si akena ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Uze Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayo kaka pe mobola mawate. Iwa tango yaka amemaga moto nyoso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, lengela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi.
Alvin et Bea, tala tango ekoleka. Nabongisa bomo nanga pona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato pona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa pona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.